Ndeti basango, ba Gauthier Sey, pourtant nous sommes le plus intelligent, on bâti le plus zoba. Ah, Ça dit que oui. Banza London TV. Ça la guerre na ba nyama ba PC ba poukoute. Ndeti yeb sanga PC pourquoi lobinga répondre à la ngate exemplaire. Tous ces gens-là cherchent seulement gel à répondre. Banza London TV. Tout le monde aujourd'hui parle de Fally Asili et sa campagne à l'Okuta. Déjà avant de commencer, nous avons nos 3 nominations Lelo. Pour le bel mam tout dans le bafala ko bon pour bosser na mamute na le balo Charlotte. Banza London TV. Le tout kana disque donc il y a solo moko o fala ya na ngoza yango. Banza London TV. Musicien place Fally pour Pauta. Musicien place Fally pour Pauta. Place Fally pour Pauta. Il a fait quoi? Bah ça là clique na bango moko boy pour na ko déstabiliser Fally Poupa. Banza London TV. Tout ça bakali azala kité. On a bakali azo vendre ceux qui wapi je sais pas moi. Banza London TV. Avec parler mon cœur. Kofi Olomide fait pour je m'en fous. l'artiste. Muto tanga non na ebete na bi Kofi aina. Dans mambo Banza London TV. okoya kokosa na télé ke Fally azana adversaire na Congo. Ana adversaire ata moko te ya congolais. Banza London TV. La quartier la te bakali a donné ngote. Mais tu vois que l'ex-patron a beteli bakali kendo se montre. Même les solo au qui sinjor aloba ke les solo ya ba parents ya Kofi, ba parents ya Fally ninga kufa, mutatina bango abaya koloba ke ba tante ba Fally ba ko senga mbongo, c'était Kofi Olomide. Banza London TV. Comme na biso na avant. Et bela ba dossier na Congo na kote sila te. Yo font la mbanga lo beteli solo ngai lelo. Ba kama minene beta Francis Kalombo solution notre vie. Asale Michel Bike, batuayi ba millions ba kota prison te mais mota embika na kati rouge prison. D'ailleurs au fond en bango ba bozo no bata ba millions ba bilkana ba TV. Banza London TV. Salut partout dans le monde entier, à vous tous qui êtes en train de me suivre en ce net moment. Quant à moi, les vôtres, humble serviteur Pichan Kimou, les soldats de la presse européenne, les soldats de la presse congolaise, toujours au four au moulin, rien que pour vous servir. Pour vous servir, c'est mon devoir de vous informer. Voilà, aujourd'hui, je suis là avec Jaël Show. Internet sur Balanda, partout dans le monde entier, sur différents sites, Léona Mbelibino Jaël Show, comme l'actualité nous oblige, na préféré qui na Lukelabino Jaël Show. Merci Nabino Ndembo Benga Kaba commentaire Nabino et ça la biso bien. Donc merci na ba remarque Nabino to sala kamusala. Merci na Yoshikito, Papa Paradis, restaurant Kitoko ya Koliana comme la ville, restaurant Paradis secret, meilleur restaurant. Donc, il y a un ambissement fraîche. Désolé à London City, Bambote Benayo, le seul, l'unique, le véritable code, il y a Willy Mouchen. Pour ne pas beaucoup monopoliser ma parole, Batwazo Landabiso na Dembans à London City. Là, j'en profite aussi à saluer Faya. Basket Bambote Benayo, Guy Basket, Dadima Vungule, Tadi R9 depuis Dallas, Bambote Nayo. Désolé, je répète encore, agent assure des frais au Tinde Loro Lelo, lobby commis, basion avec sécurité. Désolé à London City. Là, aujourd'hui, je reçois pour vous, elle s'appelle Jaël Show. Jaël Show, déjà, je tiens à dire bonsoir, ma confrère chérie, Jaël Show. Votre talent dans le monde entier. Bonsoir Picha, et puis bonsoir na restaurant Paradis Secret. Paradis Secret, et pas Boss Chiquito. Papa Paradis. Et Papa Paradis, pourquoi pas des Banza TV, des Banza London TV. Et puis il y a Willy Mouchen, Papa Social. Très Simbelenga, Jaël Show, bonne santé quand même. Oui, santé très bien par la grâce de Dieu. Tout va bien. Paris, Angola, parisienne. Ouais, Paris c'est beau. Ça te va, la parisienne? Oui. Ah, ça s'adapte à la... Comment nous la photo? Des TG, hein? Des TG. T'as la fallu. Aussi plein non, hein? Ouais, ça va. Dans ma sata. Ouais, parce que je langa, tiens, piège, moi que mon bilanga maele, moi bipé, maele. Dans lesquels bon cas d'esprit. On a quand même que yamba Karim Mukundi azala kia. Non, ça va. Non, nga kasu chroniqueuse da. Quel concert na yo ndeko famille bota. En fait, moi, je ne vais pas entrer sur telle émission trop basée dans ma voix chroniqueuse ou bien non.
Mon chanteuse. Donc, famille, tu le fais au plaisir, tout le monde avec la bichette ailleurs. Ouais, Naga j'ai le show, je suis warrior, je suis la larme de Papou, donc Naga chanteuse warrior, Naga tout. J'aime pas trop de polémiques avec, il y a des chroniqueuses, des tiktokeuses, j'aime pas. Donc, dans la famille, peut-être on a problème, t'es dans la vie continue, c'est ça. La vie continue. Ouais, donc, quand même, comment il y a j'aime pas trop. Oyamina, putain, ma sonne. Elle t'appelle les journalistes, voilà. Bisso Tiarani Vitales, Franck Poutou, restaurant ensemble. Aouta la bisso na Mosika, Bambote Nayo. Donc, Babi, 68, Avenue Émile Zola, à Belzon, Olimolia Kitoko, chez Franck Poutou. Na comme la ville, c'est quoi, restaurant Kitoko, chez Chiquito, Papa Paradis. J'ai le chaud. Boni santé, boni F victime. Actualité, on irait ça bloqué. Jamais, Bisson de coup de sa actualité. Hein? Bisson de sa actualité. Moi, le lot, on a profité pour nous ça, warrior, nous sommes. Et alors, quand la bango bazo ça un reproche pour que j'ai le show, les qui sera peu macambo. J'ai le show, moté, mais les qui moto, na mona différents directs, la TikTok, la Nijaël, les qui sera peu macambo, j'ai le trop chaud. Comment ngaï la j'ai de trop chaud na comme pour na poto on a eu maîtrise ya ba la poto ni bateau bazo ça que j'ai l'exa mais ba ko l'exa makamti au moins ngulu tabam pc mututu akoma luka akole fali parce que yo lingo chaika batu mususu baza na TikTok baza pona ko mbongo na bango ba propre mbongo na bango ba mususu baza amour pe vrai ya falite mususu pe ba Facebook amour vrai falite ba osko baza na vrai amour ya fali baza ka on ndeti ngai na yebi question na tirer balle awa c'est na tirer balle na mutu mo boye a mesure important ndeti ba sango ba gote sei pourtant mususu to le plus intelligent on ba tirer le plus zoba ça dit que oui parce que journaliste d'investigation avant ça l'émission comme il m'a 2 fois zoba na télé te ba kango lokuta on a sous journaliste d'investigation to comme journaliste en mensonge alors ngana ko attaquer bateau yo mutu on sommet bateau bazaka tu parles elle parle TikTok Facebook tous ces gens là balukara buzz na kombo ya fali alors il y a d'autres personnes on ne peut jamais coller bango na ba polémique na biso ngane na zabona na bato mususu ko bandolo balikamba fali banda le ti dimanche et l'accident que swingati mais soki na bino chokati on s'est désabonné la chaîne na yo non seulement quand tu s'est désabonné na bloqué yo partout c'est à dire que tout ça là na yo karaté na mona raté na tala raté pour exciter ngate na ko répondre yo donc yo kana tala côté na yo karaté un sou mutu ça betengal so donc il peut la ngamote pour ya no li solo donc ya moni ke mutu na azana importance te yebsanga elo oni no mutu TikTok ko sala to direct nini ko affecter carrière ya fali elo moroti donc biso tozana pona bateau bazo ya plus que tout ndeko baby sa image a fali et ça bateau bazo bizwa o bo so on a valeur dans toute ta likolo olo toute banyama bampese bandindi moi o lukanga oboni armée les warriors armée wana mutu wana branche ni mais but c'est ça rato bundela papou ndeti ka ba chula l'arme de papou to bundela papou to pesa information to yepe to sanini to attaquer tant mutaye na lokuta mais to tala basé na bata ya seti na soki nanu na taka na kamba falite ce qu'on a mis que nga za muta suka na ataka po ba tutu ba warrior ba intelligent c'est que soki nga muta suka na attaquer te o tia mutu na ka pourquoi to ki di sa papu to matisa papu to ça la guerre na bateau yo o bon mona ba konzi to ça la guerre na banyama ba mpese ba pukute ndeti yebsanga mpese pourquoi lobinga répondre la ngate exemplaire tous ces gens là cherchent seulement gel aya ko répondre pour et ça guerre ngane ce qu'on a égoïste na succès no pesote nani nda attaquer ils ont ba rumeur zo bima ba TikTok ba pe ba ko melanga tout le monde doit comme là à mon que non répondre sec je n'ai pas ce temps parce que ngane na za boda pesa no Air France na valeur na epela na Air France na visa 4 ans na la lame de papa on ndeka kacho e kangi bino non non de repena je vais parler mon cœur en fait donc ndenge na karaboy si on a vani na téléphone na nga mususu na za numéro ya son excellence Soule Kauka
dans un numéro il y a Edi Badiata le directeur bah parce occasion sur le sabango dit coco dilation opérationnelle faire gagner la merveille en fait aux zones ce qu'on a problème urgent au coco sanini aux zones accès au benga ce qu'on n'est na combien na level nanga tu crois vraiment que dans quitter c'est pour répondre mutumo azo est capable de ces images a fallu pas abonner. Tout le monde aujourd'hui parle de Fally Asili et sa campagne à l'Okuta. Déjà avant de commencer na so que monsieur tu nos 3 nominations Lelo. Pour le bel même tout dans le bafala ko bon pour boss na mamte na le balo kwa Charlotte. Tu as tout écrit. Oui. Donc aussi disque d'or et sport. Disque d'or et sport aujourd'hui un album Formule 7. Formule 7 c'est un album ya rumba. Depuis Congo ça Congo pour la première fois album rumba depuis Wendo. Pour la première fois, album Rumba Ezwa, disque d'or et sport. Et puis, ils ont certifié na Snap. Dans Snap, ils ont deux façons de certifier disque. Premièrement, disque sport, au fallait pour pas jouer. Ils ont du nouveau. Il fallait comme autant que ça biso. C'est-à-dire que si on fallait bimi, il faut qu'on pour au boss. Donc, combien? Pour biso connaît comme classe. Nous avons fallu au moins tant que ça biso. Au début disque d'or exporté, on découvert en tant que aux affaires na Fally. Donc comme on maman américain, donc on a qui Kinshasa. Disque d'or export et yaka soki oteki na libanda ya France na France. Ezandenge ba yokio na babenga ngoni na streaming. Ndenge ba yokio na ndenge osali vente na yo. Babenga ngo osali vente na babenga international en fait. Ya oteki na France na ndenge oteki libanda ya France. De botre ki disque eza international, muto oza nini disque d'or export. Eza certifié na Snap pour la première fois un Congolais à Zwango. Et puis deuxièmement, tozui single d'or et sport na nzembo ya Fally Asili Nino tozui lango. Deuxièmement, troisièmement tozo sous na nzembo asala ya Amor. Ça dit que babiloko wana o ko tangisa même babiso ba gel chaud, je te dis la vérité, tant que tu es pas Fally tu es ba mama ba disque d'or certifié na Snap tu es ba disque d'or sport et sporté tu es ba ngoté. Ça dit que tu es ba disque d'or et sport tu es maman je bon parce que tu n'as pas Fally, tu n'as pas Fally te ndina ça bolo kana opesa cours na ba fan na bato mususu o ba yebi makambo te. Ndé tu 3 nominations au Congolais ata moko te atikala kozwa. Tozo ki disque d'or certifié c'est na Snap et yaki a neti mbutu le to na disque d'or ya solo moko o Fally ya nango za yango. Ndé tozo kendele boy ti tozo fe ba disque diamant ndeti G. Donc Fally Ipupa ça artiste mo boy to koko kenani na baloyenge te. Aujourd'hui to moni Fally Ipupa yo beta balé na kati ya France na ba légende ba grand na ba patron na mutu le président de la République président Macron. Depuis Congo ezala Congo, même l'Afrique, président Mokote Africa beti balé ata ya jouer ata tennis na président Macron azati. Mais valeur au Fally Ipupa comme nango. Et ça va valeur auto ko négliger kango te. To ko lo barate que Fally Asili te. Fally Asili jamais. Ça vous blesse aussi jamais de la vie, jamais de la vie. Et ça campagne ya de stabilisation. Puis dans la vie, il ne faut jamais négliger de choses. Bah grand, bah quoi na blo amike. Tu négliges aujourd'hui, demain et après-demain, et silipé au quoi. Donc on néglige sous ma kamusuté. Ce qui est tu as que ça la campagne de stabilisation ben nga c'est le premier tour. Les sanga, tout ça pépé. Place papa, place il fallait à Outa. À élection. C'est qui? Musicien place Fally Ipupa Outa. Musicien place Fally Ipupa Outa. Place Fally Ipupa Outa. Il a fait quoi? Bah ça là clique na bango moko boy pour na koluka ko déstabiliser Fally Ipupa. Pour na koluka ko lobala batike Fally Asili ba na campagne na massage. Nyoso Fally au sala. Ba futi ba page, ba futi ba TikToker, ba futi ba TikTokeuse. Que puis ça ko kenanga na tête, je suis clair, no pe pendant no loba.
Donc, je n'ai pas besoin de citer Mouto, Ayebanité, une émission, je cite le nom de Fally Poupa. Tu as aussi des preuves. Et puis, je n'ai pas besoin de tout ça. Je fais parler mon cœur. Je m'en fous. Mouto, je parle de Fally Poupa. Et puis, non, là-bas, Warrior, oh, baza. Tout ça, bon mot qu'on fait. L'icône aussi de la musique congolaise. Tu aimes trop de polémique. Moi, j'aime pas non, ça. Pas de polémique. Je suis clair parce que je vois que... Au moins, on a une polémique. Je suis sûr que tu as un terrain. C'est pour ça qu'on a commencé à dire que sur l'émission. On a commencé à plus dire parce que pour éviter le nom de gens. Le nom de Fally Poupa, tout le monde sait que son mentor est M. Koffi Olomide. Faux et archi faux. Ah bon? Parce qu'on a dans Loba. Fally Poupa. Il y a une campagne à Liboso. Tant que tu es chassa. Campagne à Liboso de stabilisation bandawana. Au moins, il y a des choses qui sont très têtis makasi. Tant que tu as têtis, tu as pourquoi on a têtis. Mais batu mususu benga tonga to sutu kama solo mususu elinga betama elinga koma trop tard. Heureusement que papouye moraza aigle et puis aigle ani azana misu likolo za mayele makasi aoni mbate otala nyonso équipe na ezawana. Deuxième campagne loka ba raté ki el boso. Deuxième campagne ba yela enanu campagne que makamba ya ex femme na et tout. Et comme que biso to tangana ex femme na ye biso to salaka boy tout ça to landate. Troisièmement, la sœur ya muto place Fally Auta asala audio biso so toyoka ata babi mutango aza motema munene mutango aza motema ya ndenge nini biso to ya na biso ame biso poto qui Mama Rifa biso to ya poto to ya pona Fally Poupa to ya kinda biso musala to ya kiteke. Il faut tous à battabaka au bâtir une division pour mieux régner pour que Fally à descendre. Non. Et ça la maté. Bah comme ça moi na mutu la preuve aussi bino pe bozana peut-être l'empire du monde ba benga bino bozana pour konnier ba peut-être ba savoir faire ya bato mususu ba savoir faire des tianan pour promouvoir tant sous artiste na bino qui est monsieur Fally Poupa aigle. C'est comme si boya on a pour nous détruire. Comme aujourd'hui, on nous parle que M. Ferrego là, ou à Betty double Adidas Arena, Bino Boloba qui a lancé l'opération Morocha date, et puis à cette date, pourquoi bon les gens ont premièrement Fally Poupa à na adversaire na Congo T. Atikala pe ozana adversaire na Congo T parce que place Fally Poupa za faut zaka motema mabe po ya ko kosa na télé que Fally azana adversaire na Congo, ana adversaire ata moko te ya congolais. Ce sont des gens au bakenda ko sangana pour bakoma ba adversaire ya Fally. Tu sais aujourd'hui campagne moko et ya pona opantano ba warrior. Il y a des gens au ba photo ya Fally Poupa ba sala ba faux compte ya TikTok, ba faux compte ya Facebook. Tout ça moi je suis youtubeuse na yebi comment ça se passe. Tant ba ye nango soki ba fingi Fally, ba insulte nyoso, ba fingi mwasi na ye, ba fingi bana na ye. Ce qui biso batu ya kaya Fally to ko sala défense basa na langage moko moko zakani ole bosé la Fally musala boso ya ko fingela ye. Mais quand vous insultez là biso to na droit ça droit de réponse. Tout ça pourquoi? Parce que elembisa motema ya Fally to elembisa équipe Fally to elembisa ba warrior mususu basa ba faible baloba ke Fally ba faire ces formations alors que nous tous donc to les gars na be micho to banaka na information ya Fally Poupa to lobaka makasi na makambo Fally Poupa zo sala mais au mona bateau ba ko nier misala ya Fally ba ko kota na makambo mwasi na ya mensonge ya lokuta ba ko ta mamba foyer na ba ko ya ko nier misala o ya zo sala be triple arena na espace ya moi moko kande to ya no chaka espace moi moko be triple arena azula ngo bani obabe ngoni ba pesa wana na kadi ya basalwana soki osala ki sold out fallait kala ko tricher te ba rien na nino ça sala ba sold out eza ya Londres eza ya wat to mona ba page postaye ba page ya arena mais tout ça boya ndeti boniye boloba achaki rideau campagne ya mensonge wana to ya bolobi lokuta so to tomboki to bite eza lokuta bilo bo fingela ka Fally mais quand vous insultez Fally bo ça na retour nango biso to lobani boye na campagne ya deux fois bo fouti ba TikToker en bon
campagne wane bandi et ça l'ampleur parce que biso da tous qui informé bien avant to télémela moi ça l'ampleur exacte batu wana baye na campagne wana bazo sani ba koya na ba page ya ba warrior kingandi boye penze yazo bebisa lokumu fali nani boye pene po ba écarter ba soldat ya makasi pembe la fali pupa tango bu warrior omona ke 10 commentaires il y a 10 différentes pages commis awe ba teke saka tango sou écrire ya batu mo boye pas ko na sentiment ya batu wana baye na campagne ya division pour que fali a tomber bango na bango ba panzana troisièmement ba banjo sala be mission ngai moko la comprenez que vent mususu ya koloba ke bureau ya fali eza mabe babandaki na son excellence Soule Kauka photo ya Soule Kauka tamboli Soule mtazula ba visa Soule bebisi orchestre alors que makambo Soule Kauka sala ka bango bo sala ngote orchestre moté na Congo eza na bureau lokola bureau ya fali pour muta déstabiliser bien il faut kota kati na yo batali ke na ba plat tout bako déstabiliser fali te baké na bureau pour baby qui à force à fali cause à bureau ba bandi na Soule ce qui Soule za motema makasi te il va céder mais biso za ki na pour le baké c'est faux mais s'il te plaît non idée oui c'est faux c'est faux pourquoi parce que ba yaki d'ailleurs que to déstabiliser bureau Soule Kauka wana biso to beta na Paris la défense yé atina lo bango mettre fa atela bana ki chassa écran j'ai batala concert na Kinshasa batala na arrivé ba journaliste biso to ya lokwa nde bazaka ba baso bazaka oya bana kin batala biso bureau moko te orchestre moko sala makambo wana o Soule Kauka sala tant boyo loba Edi Badia tazo bom orchestre azo bom orchestre wapi parce que ce sont des warriors na ba commentaire nde ba tchaki ba journaliste ba ya tango papa atangi ba message ba biwe komi coincé nana boduka mata avion atika ba journaliste na kini mais batu ba komo tire ba commentaire nana boduka biso to ça poso tale longi no hote to na poso tale longi ya ba gel show to na poso tale be to ko koma mais na tamuke ba excité ba warrior ba ki l'esprit faible pour passer la division pour ngamo na zaka victime nango dans la muka un bon matin batu musu ba mo selanga ba vidéo batu musu mo finganga batu musu mo finga Lexi batu na bi ba chebiso de bachaka tour de Babel en fait tout ça ce sont de campagnes les longs à tali bakali ba joue utoleka bakali sali vidéo à lobike montrer moko boye ko faire kabela ka fali et puis à sengi na fali azong c'est les montre wana tu crois que bakali à l'époque ko fait peu ça ka fali montre wana si c'est vrai pour moi que vidéo c'est l'ampleur te pour na yego te répondre te mon ce sont des sottises parce que toi-même tu as parlé de monsieur ya nan OK il y a MSK pour le bela sous combat falité et la même personne à ma grande surprise a ko passer na TikTok pour bakina ça pour ça montrer wana tout ça bakali azala quitté wana bakali azo vendre ceux qui wapi je sais pas moi et aujourd'hui comme on a la poto oyo ko singa montre au Kofi tangu fali azaki et pas Kofi au fali a donna la quartier la Bakali a donné un côté. Mais tu vois que l'ex-patron a beteli Bakali kendo se montre. Même les solo au qui sinjor aloba ke les solo a pareil à Kofi, ba pareil à Fali ninga kufa, mutatina bon abaya koloba ke ba tante ba Fali ba ko senga mbongo c'était Kofi Lobine l'émission est là. Qui sinjor aloba. Tout ça ba landri wana ba zalati à l'époque baya ba fingaka ba pareil à Fali pupa mutango biso to fanda ka to tala ka ndenge landi azo finga ba pareil à Fali ba kunda bon loka ba indigent et moi ça Fali kuta telema ki boy et moi ça Fali kutu boy ba insanité tout ça ba lobaka tango ba lobaka ba insanité on a na orchestre nyoso ko finga Fali na ba terme on a ko loba na TVT o et lati mutu lokola likambo solo biso to vanda na pour sa défense c'est surtout sa défense et mais pourquoi ba ko ça la défense bango fallait pas ça la promotion tout ça promotion tout ça défense alors tout le warrior ngana osenga bino mutu moko te ko kabola ba warrior tant que papou est là campagne de stabilisation eza penza solo alors oui merci monsieur campagne de stabilisation ezali là s'il te plaît elle n'antikayo au continuer na yo ben là les rôles bah des campagnes de déstabilisation et ça tu sais que par rapport il y a voyage il y a fait rigola kolonga na bango Kinshasa ko ya na bango na mikil il y a poto avant ba beta concert na bango bazo traiter que il y a de main noire
Bazolobi ke bukali bango bazo avisate, bukali Mousse Kindingo, Mark House, Virginie et autres. Fallait être ambassadeur ya Congo, ya France na Congo. Comment ni kozwa visa na zoe bate batu baza maele lokwa bazoba ba bolole ou comment? Kozwa visa na kati ambassade ezo senga ba critère o basenga kuna osu okokisa yango na batalingala bokokisa makoki wana o basengi. Soki boza na niveau wana te. Tu penses que Ferregola avec na niveau te? Na niveau wana te ezalaki te, moye bozo ba nombre ba visa nezati. On doit respecter les étapes en fait. Soki ba obi kena étape oyo, il faut mettre concert au 10 visas. Tout ça, tant que la prochaine fois, on peut ça au 20. Fallait sauter l'étape, brûler l'étape, abandonner la visa et miquer, amata. Moukolombo côté fallait aya kolela TV. Bah le bureau il fallait bêta qui m'a beaucoup on a mis jamais. Ce qui bateau va voyager. Combien de fois fallait azaka combattu mais aya kolela la TV te. Bango ba kolela la TV la makambo lokuta. Ba mila sake bazamawa. Biso fallait pour pas bêta stade de martyr, stade de cible et tonda et si la raté ni pas de mais si la raté. Biso ba mise ba sa balance ba tuba ba koti et ba combat fallait dans stade de martyr en aucun jour aya olela on ba traiter sous les cas au kalinga opesa couvre gazon te o ezaki tom sous batia qui pour na disposition ba louer c'est mission biso ba biso non so on s'en fout mutu to ko sombelo ka lingi c'est biso so boy ko louer somba yo on s'en fout mais biso tout ça to ko olela te fallait aya na ba musicien ba beta concert boso ba ya a ba fa ba ya bango nyoso ba ya combien de personnes c'est fallait les kala télé aller là te asaka makambo pesa ba kata beto ke mona mobile lo bona te fete so moni bateau ba sangana pour combattre mutu moko aujourd'hui même sotali martyr ya Ferregola ba invité bazaki tout le temps déjà ba exposer ba photo ba invité ke bakoya ba fan na bon ba sanini baya même le moi nani c'est le ba bloquer lelo a comme na suka comme loba lelo c'est le a comme devrait que ba bloquer c'est honte de ba bloquer ce qui va bloquer ou chokolela kuna lelo na ba kuba ba ya ba beta ba concert ba kuna ba sangana pour nani pour fali a fongoli banani ba sangana ba musicien ba sangana ki tous bon ba sala ka campagne relaxa fali que toza biso tout contre yo parce que force ya fali fandaka tango ba beti stade de martyr bazo bosa ke mutu oya fongola ki stade de martyr Diego Kao na génération na bango c'était fali les gens oublient vite en fait mais biso après ko beta concert na bango mbala moko ba attaque bandi to mona Laura Sokoko pire master ya Koffi Olomide asala vidéo maman Engeleka asamboy danseur asamboy boy tout ça, on regardait, on rigolait. On sali vidéo, mais tu manges chez Kofi, bolé, ba pondou, tout ça là. Tout ça pour provoquer Fali pour pas. Fali aye ko bête na poto. Après ko bête tanga ba confinement. Ba wario ba se sacrifier pour ba fan musu ba la l'aise. Ba wario ba ndima ba le kambeka pour ba fan musu de lo ba doke ba concert à l'aise. Le warrior ba bête na poto, pas ba combattant. Poka kalelo ba fan na ba musu ba kenda ba concert à l'aise. Bozo bosana ba Laura Sokoko ba sala ba campagne ya mabe na concert ya arena ba sala biso 12 ba combattant fallait asuki sibino ndenge ni bo agir te tout ça bwana ke na ngambu ya Koffi Olomide na ba Sokoko poani ni po ba exciter ba combattant ba yo sa désordre heureusement fallait azoki ba précaution nyoso aboya ke loko salama ki tour liboso ezonga lisusu bana ba bazokate ba beta mate ba perike kendete to beti 3 concerts dans le calme. Et le monsieur a celle que musique ils ont à la potopo monsieur Koffi Olomide a dit que la chose du banana concert à faire. C'est Fali Poupa. Oui, ben non, on peut pas continuer comme ça. On revient dans l'hypocrisie en fait. Tant que vous invité à Koffi Olomide pas faire rigole et déranger nani. Et au déranger nani ceux qui montent bien sinon papa n'a mon côté. Ceux qui papa ouais aye ko nié yo en plein concert. Koffi Olomide papa n'a pas faire le cap. Ah et au moins l'hypocrisie moi j'aime pas l'hypocrisie nga lelo na linga su hypocrisie faire rigola bakangai na Congo ala na kasho Koffi mutakanisa ce que lelo c'est le comme pas lo bango on a chose ko vérité que faire rigola la na kasho balongola sentir ce n'est que le passé ce qu'on a vu biso muta longola sentir wana na basapato pala na kasho c'est Koffi Olomide Fali pour passer lango asalango te tango boyaka bozo sangana pour nous traiter mutu moko boy yo parents yebisanga donc bozo comparer concert ya faire concert ya Fali déjà premièrement concert fait boy baké
bakataki no rideau. Mais biso siko to sala soldat ba to kene na vérité to tika mensonge. Na mensonge on gotier c'est abimi le plus zomba du monde. Yango sango akoyi na poto. Non, ça pas l'obika faire rigolo à moto à bêtir rumba. Déjà rideau ezalaki pour na biso vérité. Premier jour ça là ce qui 5000 personnes, deuxième jour ça mis sur 4000 et quelques. C'était là. Na ce qui rideau, surtout si ba image ba rideau. Mais la concert a fallu au mon rideau. Le mensonge ça vient de là-bas, pas chez nous. Bango bati rideau. Biso to robeli en beauté. La page n'a posté même pas. Soit dans ton monde ba poster na page arena na moko ezati. Bakati rideau. L'invité oh yebsanga concert nini ya lelo et comment obeta. Lokola ba concert ya antiquité. Concert nini ya lelo comment obeta bon. Omoni Weranson, JB, Blaise Boula, Didier Masela, ona balinga hypocrite ba boya ko sangana batu musupo. Omoni na vie picha. Mutu mususu aza mabe kata relation pour la vie. Pourquoi comment faire bloquer kozongela? Au moment où on comprend de ton anniversaire, ne fais pas semblant dans la vie. On mange mais nasi na comprendre que ça mabe okufa. Tant on comprend ton anniversaire, tika. Ba Thomas Sankara ba kufa do bon poche. Qu'est-ce qui vous dérange? Vous mettez concert na bidon. Et là que je déranger ça que la comparaison. Et puis Ferrego là il a décidé. Pour comparer des choses où c'est incomparable. Olobaki opération Tchadat. L'artiste a tiré date double date. Pourquoi information fandité? Et là qu'on le kimbang. Ni le kimbang. Actualité fandité. Tu sais pourquoi fandité? Quand tu as clé bois aux quand tu as clé bois, tu mentais. On s'assemble ou bien on a posé aux années journalistes au le blanga. Au bakana batike na ça la mission. Ma beauté lumino actualité. Au moins tu ça va pour comprendre quand. Non moi je parle ce qui est à l'internet. Non, l'actualité il y a Rido Bakati, il y a actualité, il y a invité au hasard. Honorer même pas mes parents parce que un père il y a ajoana à côté quand il boumuli banate de moi ba papa mais ba un artiste star aussi un artiste star la fait âge donc comme la tenue wana tetika beaucoup ça taba américain ba ajoana la taper bomoté déjà mensonge donc botika ko comparer Youssou Ndour na crédibilité na casier judiciaire na valeur na information ndenge etambola ndenge mona muto aza na crédibilité te na muto aza na casier judiciaire mabe na muto aza violeur non na mboka o soko ke na ba kombo batu mususu ba ko détailler so ke lo baka kombo ne ba bimisi mamo mbuma mabe ba te bele ba tia ba mer rouge na makamla bango mo obombi mabe mesani bi muto azo yemba no mwana ne moko yo ki so moté invivable. Mutazo yembla no mwana no moko bimisa mokilo salele chanson na ex femme na yo mutati kaka ba camarade ba finga ex mosi na ye yembili nani nde mutabongo bo cheke azana biso toke ko banga écoute-moi bien wario moko tabanga musicien moko congolais sauf que to boinde lokuta mutu lokola Marc Tabu ofandi na émission tala niveau motema mabe congolais komi tu préfères muta kosa po eza fali Marc Tabu afandi Gauthier c'est à Okosa. Moi Gauthier c'est des miches beti. Parce que mon intelligent à Congo n'a habité sauf forme nyoko. Donc moi makaya bumu batela so moi tembende et qui me s'attend mususu moi intelligence. Na kini baso moi le plus intelligent donc ça les plus zomba banda mokile banda. Mais là, il a aussi félicité par Fally Ipupa. On s'en fout qui? Gauthier c'est jamais. Yo lo baké. Faire interdire. Alors il fallait à Betty musique urbaine. Félicitations Naïe, non. Fally Azui et puis faire disque d'or sport na Formule 7 album à rumba. Oyo fait rigola ko fait le mide ba zoate depuis babanda musique. Oyo de fait papa na biso wemba azoate rochero azoate wendo azoate. Pourquoi si mélanger ka oyo ba? Gravité. Non, nous la presse, moi je suis là, j'en félicite l'artiste musicien Fally Ipupa. On doit quand même félicitations. 3 disques d'or, donc félicitations. C'est là que Fally Ipupa kufa et puis demain toya le bas de la médaille bando babanga mutu asali et comme histoire ayo qui a monté mais il est vivant on doit parler Fally Ipupa 8 disques d'or et sport na snap et zapona album Formule 7 album rumba urbain te faire le roi de rumba azwa yango te même disque d'or certifié na snap azwa te on doit parler de vérité tout ça na Google to beta azwate donc le rumba de Kofi de Ferre et memi bango wapi ce qui tozaka raté na 4 coins
place où il y a polémique à la con, de fans mal gérés, de fans qui font na lobby na fini bino et changer fali ne l'autre. Et qu'on change ne l'autre. Ah, je disque d'or nae, disque d'or et sport. Est-ce que ngam na pesi yango? Est-ce que makele la jeunesse a bien makele nange suka chez congolais? Mais les bandes fali aza ko kende. Parce qu'il y a des gens au fanda musique ya kotiaka micro na se ezaka lisusu te, tu es fou. Tala ba américain bozoluka bokoma danger mais boluka pe s'adapter faire rigola ya yembaka biso siko musala na biso oyo fali pupa salaka yango epesaka ye ba disque d'or ya solo parce que le monde de l'autre disque d'or oyo eteki na France na libanda ya France donc eteki ka na Congo te po za mwana mboka ya Paul Mukendi non eteki na France na libanda ya France eteki na ba place ça interne to bengo disque d'or international siko yebisanga ezwami na formule 7 mais tant que yo moi si j'ai pardon na katiote et tant que yo moi si au côté concert ozila artiste ayemba to aussi sentir que bien déjà et à ma bé parce que mon ndenge fallait avoir un disque d'or ça montre que une grande partie à bato ba sombi pe ba yoki parce que pendant que disque d'or to zango ya lokuta te ya makiona te il faut tout mon résultat na mon ba concert. Un artiste sera mati, tout le monde a Beyoncé, Jay-Z, Nani, tout le monde qui a mis une image à papa Napso Rochero, a mis une image il y a le roi de la forêt, la Zénith, tout le monde qui a un micro, tout bazo yemba, tout le monde a une image à papa chéri Nani, on a Fikine, on a Saligno so a un micro, on se dit que est vrai, ça dit bah yoka. Elengi ya musique ezakake public ezo yembela yo de Michael Jackson azaki abimi boyo public ezo c'est lobby qui fait rigoler avec ça public boyo yembela ça déjà bakanga ke lokuta po papa na biso adi le ba journaliste abonde to linga lokaba ya papi mboma azan naître en fait c'est à dire que ayoko kosa vena biso adi le azonki na vérité mais chose eselenga pasi mutu lokola mark tabandimine mensonge leke. Mais et qu'il y a une troisième personne, pas zongi sango que au cosigoté c'est monsieur comme le comme t'allais pile. Ozo kosa pourquoi? Et puis tu passes à la télé pour la deuxième fois. Ozo kosa biso que na mona we raté JBT basala fali pour pas éloge. Ouais rançon ba vidéo bimi goté c'est ça journaliste investigation. Pour moi c'est un zoba, c'est un bête. Parce que quand moi je passe à la télé avant de le mamona le bakala ça ka recherche na Google, na lokiba archive. Maîtriser depuis la bande ça avait mis sur place ici bakanga ndindon kena kosi ezakate parce que nazoka temps dans le kinanga émission te no ça ba direct no ça ba recherche pour et kanganga te tango zo ko lobeke we rançon na sala fali beloge te we rançon le roi de la forêt aloba na kiti ya papi mboma place fali a commis a musika nazo féliciter mais azaye moko mukumba na o mema azaka yemoko jibem pia na sala émission Kalate, alors que fallait poupa, les talents na yena étoile na yena travail na yena comme c'est place à Zali. C'est-à-dire que même le JB papa Wemba, donc je t'allais partir papa Wemba, a commis ça fallait poupa. Fallait azakana ba papa na biso kufa oba papa Lutumba. Fallait azakana ba lokwa kanza oba pesa ke ba éloge. Soki to longoli Congo libanda ba Yusundur ba Magic System. Toke na Nigeria tolongoli so do vida video aza jeune whisky da jeune tozu ba nan ba P-Square baza mikolo siko pourquoi botie c'est o lingo comme ça molili comme pembe comme molili tout ça on doit accepter parce que vous êtes là pour nous nuire carrière ya fali mais non et aujourd'hui je vois le monsieur Yolo concept Jomo boya mukaou ezo ko ambisa ko kauka ayakala moi je m'en fous moi je provoque personne moi je provoque personne je me connais je provoque personne parce que na yebi place ni na komaka je provoque personne tu vois pas que ngana provoquer mutu mais au moins na mutu musu otikala otanga communauté au luka chrétien po boko maka na tête à tête au PC makamo moi je suis égoïste na makamo je donne pas les makamo à n'importe qui parce que quand bino bozo ba makamo na bino vous me donnez pas alors dès na comment la sani nanga na fandela yango le loso na chef photo nanga la page nanga batu nanga ba yocha commentaire bato balinga nga te bokezela to bochanga les news star bokezela to bochanga ba page mususu mais chez moi tu vas voir mes gens sont là
bazo défendre nga siko tant boyaka ko provoquer nga bobaka ba jeton et ça la rabino sonité la personne qui vous calcule pas la personne qui est mal à la tête selon vous vous venez me provoquer pour que na ça la droit de réponse pour fou la bino to comme on a censé en d'un mot non ça le droit de réponse il y a ma bé et ko kitisa et ko se pélisoté moi je évite des gens picha et belé na éviter bango pour que na boyaka to ça la discussion to comme niveau moko na mi mona na comme likolo donc toi tu restes en bas vieux wana yolo concept azui photo nanga ache falinga kindingunga omusho mona mukolo moko ngai Jael na ye concert nzela moko na fali pupa mukolo moko te me kindingu aya concert nzela moko na fere na francophonie amata podium asaba bilo na sala wana nzembo na ngai ba warrior omona fali pupa sela nga vidéo. Non, parce qu'il voulait juste que je puisse changer. Il faut n'être pas bêtise, comme ma mère, mes parents aussi, j'avais vite compris que non, mon boss, papou, na sa défense tout, mais na lo ba bêtise. Yo mon nga lo ba sou bêtise même na direct, na lo ba sou bêtise, t'es comment incapable au moment parce que je comprenais que ça dérange mon papou, ça dérange ba biroto, ça dérange de fan, ça dérange. Ba to ba lo bango zatindi katchaka, ka ba tomba ya konfinga ba pekisaka, ba mona bino ba birongo botambola kana bango. En tout cas, pendant qu'on ça défense a fallu, na longoli ka ben sanité, non ça là si na souffle dernier souffle nanga s'il faut blesser les gens je vais blesser les gens comme les gens bah on blesser biso non ça là on est beau ça qui toko makas je vais blesser les musiciens parce que bon on est basali c'est comme si bino bota ba égoïste bolingi batumsu ba régner ka bino mais derrière moi na tout le monde peut régner yango ba to ko na personne que l'on ba double comment batu ba ko régner seulement so ba citer le nom de Fally et que biso to régnagaté so to cité ba comme la bonté moi na Julie so to bi muta ça part na yi nous on parle de Fally pour pas bon le bla patron la bango tout ça un mois te boyo tanga komba Fally parce que c'est le nom na TV boyo biso to ba tout ça la ba éloge à Fally ça pique des gens de ba ko finga Fally pour et soit biso il y a d'autres gens qui nous citent ba ko insulter biso il y a d'autres gens ba I don't know I finger you insulte you ndeti que on a problème na ye si on maîtriser sur les aïeux qui la canne que yo je réponse dans te timu kono okufa donc yo pena le kalikasa mais sur les aïeux kuna de no ya donc yo le concept o lam ki na tongo o che photo nanga o che photo ya kindingu donc pour vous kindingu afinga kana ba autorité ya Congo kindingu afinga kana bazo finga na Zakari Bababasi o azali et honorable actuellement honorable en place bino bozo finga ye baza libre na Congo ozo finga Fally un père de famille ben sanité o baya kana ba souverain ba somi na gambela o kaleso nani o kaleso Fally wana nana ketchup tout ça donc c'est normal donc je te comme ça la réplique et comme bisonde toza babé toza ben donc nous voyons qu'on finga te bo ça la réplique c'est qui c'est surtout l'internet bazo mona ke ba wario ba fan o ba soutenir Fally Poupa Bazolo Bakem, Rambuya, Aden, soi-disant, l'un des confrères d'Abito Charlie Prince à Lobby, Fally Poupa. Heureusement, t'as rectifié. Voilà, moi, ça fait rigoler. Ça là quand même bien. Pas de warrior. Ça vient d'où? Dans la bouche de Charlie Prince. Donc, c'est pas de warrior. Charlie Prince à Lobby a cité peu comme moi Moutouté. Du coup, pas épais si flamme. Biso, on a insulté Marco 6 depuis, mais tu as aussi la débat qui est même moi na mukia bimisi nzembo boye ko le belé bêtise bozo finga même la chanson na yemoko OK tu acceptes ka bato tout ba ya ko finga Fally wana so epsi bongo lelo tanga suko ba Fally te poisi là ba ko tambongo te et ça juste clic ya campagne de ce tu vois Sango est un journaliste, un villageois qui vient au Congo. C'est un père de famille. Qui vient à Kinshasa. S'il te plaît, s'il te plaît. Tant Sango a plaisir ya kufanda koyamba mutu excité yo au finga Fally. Donc pour vous, qui t'a dit qu'il y a Tita Batou, a bien invité naïe, invité peut-être plus libre. Papa, regarde, télé à radio
tozotala ya pesa bango maloba po baloba po bafela aye pe na comité ayaki ana conseil ye moko na ye dossier ya Vivendi na snap ka ye moko abandi ba jeta bandi boy soki toye koyebisa sango to sango vi na yo moko eza bien te yo moko ye na dengulu bazaki na visa territorial ya Espagne okotisi Gauthier Sey okotisi Joe Star eza normal chez ba maman on a tout balobaka na TikTok eza normal donc sango amener de ngulu ici c'est normal soki bakali oyo akoma kofutela na son adresse ne mobima afutela ka chambre mutafutela kenda ku maman mo ya Brazzaville j'ai son nom oyo azoko dase yo ba mamba ku ya fali na TV mwana na ofutela no chambre et pas ba ndo futela nda ku maman mobimba Brazzaville sa vie privée en tout site ozana mwasi na kin ozaki na mwasi na Belgique simbité okomi na mama wana azaka audace ya ko kofanda pona koloba s'il te plaît na ba preuve tout ya ba adresse pourquoi maman na mukolo muto ofutela sugar daddy sugar mami soki bazwaka bango ye bakali bayana killer soki bamema bango na artiste wana amema bango parce que bazaki kofinga fali lokola bazaki kofinga fali nde artiste wana amema bango na poto batikala batikala lokola bango batikala c'est normal bakobwaka ngunda bakotambola à l'aise parce que bafingaka fali donc quand ce Jaël na frère nanga nani Gofax batikali c'est tout un problème tout le monde a na ba raison personnelle na ye oyo yo oyebite oyo azana ngona mboka oyo yo oyebite tangu yake na préfecture yo zalate tangu ya sala dossier na ye yo zalate tangu zo sa makambo na toi tu n'es pas là tozo mona na TV to yebani mitema te ba o bayaki mboko bayaki na ba docteur ba koma na ba doc ba o pe bayaki na bayaka na ba procédure ma mususu ba baluka ba doc bazali nako peso position na te pourquoi boli bo comprendre ba position ya batu tout tina suka donc ce qui a fallu faut te fallait amener des ngulu mais Kofi a amené des ngulu ici ben oui sango amener des ngulu Gauthier c'est sangulu azana visa territorial azana visa juste soki na miki ya poto tango boya ka télé na Kinshasa te sama ngambo ile ka awa poto boya oloba ye oyebi visa bazuti ozaki na ambassade te na Schengen te accompagner bango te tango liboso sango aya na poto aya mutasalela bango babenga ngoni so ngo signer eloko na bosse prise en charge c'était Zakari sango aya awa tango baye ko beta eranti watana bazu kopa Zakari ba baso baye ko beta ana o baye ka voyage ba ka ba Kisinjora sango aya ndela Turquie. Et puis sango a comme kokende trop loin nga pesa moto avertissement vana yo fandelo nga moto na fana na kana moi soni pour le bito senga na ba pardon ti puis je moni nga na vandi boy soki na 10 personnes to lobana te tam so batu 4 batu 3 ba na chance à pardon to lobana to seka o etika ba na chance ti no linga nga ti na za nga moto ba pardon te na nga moto to bongsa te non na sala ngo trop na mona siko ke memanga na ba bêtise alors je me retire na se respecter na fana na kwa na nga mutu na misala jar siko de sango tango sa buzoba oza ko avertir ye papa sango ke mabe biso mabe to vandi to pesa attend tango alarme ko ya ko sa réplique sango akoti li dusu sanga zuba photo ba makangu sanga moni mère Laetitia na kota miniature na père na ex na e sanga kokuta na kokota tina vie privée ya moto parce que vie privée ya famille eza vie musicale ta mutu na vie privée na ye boy excitera batu ba koma na niveau ya kofinga na madame ya mutu ya ndako nani madame na nani oyo afinga ka fali oyo abimana mwasi na ya ndako azate. Mais ce que tu as dans le passé, je m'excuse, maman nana ketchup, on les a dans le passé. Trop dans le passé, ceux qui bassent les musiciens, ils 7, 4 traits. Oh, ils ont des musiciens. Dans le passé. Mais Fallu ne parle pas. C'est-à-dire dans moi, si pas nous comme un niveau, il faut alléger bango pour bamibal la bango balekisi. Quand vous t'êtes fallu de deux fois, pour tout le monde na YouTube, ils ont monétisé. Bozo koti sango na bana na ye na mutu, na bana na bino,
na bato mosusu bakabazoba nga na fana ndako mobo bosala débat jeune mo bakota tsoke ba warrior ça fait mal à la télé au traité bato bazoba ça mabe oui bakana pasi to va garçon mo akota mais te nga pe naza nga warrior mais omoni ndeti nani o baloba likamba defa devoir nepsi comment on va filmer le kambo hebité to va ni mikolo bo likamba mo ngolo ba za yango te pourquoi bakotisi eloko mo bo na mutu oyo ye ayebaki te ya jara batabo bakosata ba 1 million na mokili toze bele na mokili o bilo tant bokotisaka bato makambo wana bobetela bango mpe passe na bino ndenge fali anyokola bino na bogene ça va comment akoma score ndenge asapela le king boyena na ketchup mwasi azanga mbanda tant bozaki na ba jeunesse na bino wana basi no bochana bandako baba no betela bino ndenge dans le passé ndenge noko azape na noko bolokaka pasi boyaka ofinga fali parce que tant otali momino apale otali fali na télé otali ki ya na momino na ye ata tobebisi réputation mwasi na ye ata tofingi ye en réalité nga bima nga na momino te siko momino nga na laine boye noko amona ye déjà ezo révolté bango boya kofinga mutu makamba lokuta soki tobi tokende no na terme na to no bamba bato bakombo to no zongisa bino na ndenge boye da so defa internet ekokangama internet ekokangama et puis mutu akozala tant bobeka ke des fois ngona yebiso bino le pire des fois c'est pépé parce que ngana yebi kutu ba vie o baba marié to kutana na bango na mona ba salge na mona ba loba o ba loba na bango ba salge ba loba loba mo boyo santi pena ke lobo eza ke noko asili ke le jona ye mais jongo abeti pe mbati bitoko vient na ngate vie mo ya ville ya kano ya tout ça y a enfilé tout ça mais conversation ça il y a bien trois conversations comme il y a deux personnes yo va no kokota bon le style kizingi or que je comprends ce qui se passe parce que bango na balata poso mo boye pendant au salir Fally Ipupa qui a vu Fally Ipupa dans ce salge personne ngana yebi combien de madès na bon na ça va madès sur la bango bien combien de madès au babetel sur que balambela ba musicien ba finga Fally de deux fois de madès sur balambela bango sur qui bazana poto et puis ba Johna bango est-ce que ça te rend le monde la TV to lo bate pour nous léser bango te pour so lobi comment madès ça na John est musicien obake yo comment so na petit wana Jael tala kutubi mais to yebi game na bango tout le mal ezaka ke ba comprendre game ya no côté on va comme ça ennemi juré va comprendre j'ai a Fally te Afrika takabanani azala kabanani lelo to moni match Fally Ipupa beti à l'activité grandeur na ba fréquentation na en fait azana ba relation nini canada adresse nini biso to moni lelo ba fréquentation to mona on lui traite de mawelisa na de comme so lelo na ba disque d'or et sport. Il est trop agité. C'est comme bango de mawelisa wana basi ba welisa na nani. Yebisanga bon biso de mawelisa on accepte. De mawel dans la vie est pour la violence. On me dit quoi dessus. Il partage pas, il veut pas partager sa gloire avec ses musiciens, même na libala avec ses amis. À partager ni gloire wana ngwende mais podium wana ça quand des podium à quartier latin et puis mais ça tout le musicien quartier latin et tout le musicien quartier latin mon côté za Fally mutu mutaza ko sepela na ndenge na ye na ndenge grandeur ya sukelaki ndenge pe Fally ate misaka bango l'autre moni ambazi alongwe toujours il a pe ambazi pe sa biso qui Fally oyo uti na régime ya Fally c'est ça. Donc, biso to za calme, oya Monique aza étoile. Fallait attendre motuté. D'ailleurs, c'est un groupe d'accompagnement. On vous dit jusqu'à présent beaucoup autour de ça. Déjà, si je ne maîtrise pas, Sold Out na deux concerts. Déjà, la Lyon déjà, papa. Lyon, Bordeaux. Lyon déjà, to Silissa, Bordeaux, on est comme na soki biso plein, to lobela ngo souté. Biso talaka, bata théâtre na biso baye, basali ba Sold Out. Sur biso moko. Fally Ipupa za na actualité moko te lelo na Congo to kolobela ça porta to citer le nom de Fally Ipupa ezati. Amo que to c'est la moteur mabe. Tous ces gens ba fongola direct na tongo. Ba kolobela Fally. Mabe ya Fally, asili. Votre Fally là. Yebi c'est yo za moteur kinga. Double Adidas arene kangi bitongo nzangando. Ezate. Hein?
wana le roi ngam na bête concert ba accompagner nga pas pa Arène, lis-moi dans 2 jours, 3 jours, lis-moi. arena o so ekamusinga elimo da 2 jours esili match est tort tolale tolamuki disque donc 3 nominations na journée maro tort Bon, ça, on encore. N'importe bon, fallait un snap. Fallait un snap. Nous avons la grandeur. Adversaire a fallu na Congo azate, sauf que batuka ande ba motema mabe. Mais l'adversaire de Fali na botamite, na nous pas ate. Il y a que des rumbistes. O bazana bango ba rumbiste congolais. Ba jumbo atabo batira bo minoma. Yo kasi minoma kasu batira na internet. Ndeke na mundele wapi. Nde sali ke makwa yo kama mbolo bana Fali. Nde sali ke ba américain bateau basomaki formule 7 hormis France neti ba Amérique et tout nde sali ke bango ba Côte d'Ivoire ba yoka makambo ba baye Fali te et sur la communauté na biso yebisanga na ngwa ko sala émission du début jusqu'à la fin en français et puis bateau tout ba sa émission ba saka bateau ba finga le roi show des insultes de base na biso so elo ni lo bon reprocher biso bon ba sala raté les insultes na haine. Yo ebi ke concert ya Didas Arena. Ba invita ki bana ya Fali ya basi. Na ex madame Minae. Sko yebi sanga Fali. Oui, ba invité ba mo. Ba invité ba pesa ba invitation ba ya. Siko Fali pour pas ita ke noko esprit belé. On ba ta ba gentil te moi c'est le comment vous samedi mais c'est le abi ça prêt. Oh ya. Mo conseil le hôtel ça ndok na côté télé. Oh. Mon colon hôtel ça ndoki. Non, côté télé, nous avons soutien de 100% comme vous connaissez. Non, côté télé, pas ma casse na guerre. Pour ne plus que agane fan à Fali. Il y a un concert. Ba invita batu. Suro, ndindon ba ya pété. Motema ma beto toluka to sa buzz move na concert, buzz raté. Concert wana Dieu me voit, yana ba demito. Hein? Omoni muto a yebi musique. O yebi soki concert. Jésus. On m'a dit concert, on a tout le fanatisme. Et là, quand on a sur la bêta kala, frousse. Concert, il y a des non, concert, il y en a sur concert, il y en a entrée, il y a émotion, il y en a fan, il y a émotion, il y en a demi-ton, un musicien, un grand chanteur, il y a un bon abisso, il y a la berreur, il y a demi-ton. Alors, tu as la berreur, on a battu ici. On est là que bon artiste l'entourage. Pardon, chanter ça notre team. T demi-te de makasi. Demi-te entrer sans émotion. Va concert est comment mutobi menacé mutobi likolo mutomo. Tra ba entrer à Fali. Ça niveau donc ça va critique. Je comprends. Dans T, donc on a double zénith le roi de la forêt. Et on a ba concert ici là ba tongo pour les lobby be ko changer ba poto. Ba entrer à wera, au moins ba entrer à wera. Tu sais que bana ya wera, tu peux sonner na papa. Deni brozo papa te. Pour le roi de la forêt lelo ba tie fara na ferrolia ferré. Ko boka na te moi na mokote ya wera lelo obeta fara na wera. Aw ba kale wera. Wera na stratégie. Ko boka na te na moni ye na benga na légende da Congo. Na ba vie en numéro 1. Na ba vie ko boka na te numéro 1. Ana stratégie, ana oreille musicale, ana chorégraphie, encore se multiplier fois 1000. Un grand formateur. Papa va Céléo, papa va brigade. Ça arrive. Si le roi de la forêt à côté de cheval, un concert, un mikili. Le roi de la forêt à côté de moto. Le roi de la forêt tambola na château rouge auto comme solo na cheval. Bon, mindele ba nani au roi. Siko yebisanga ba natala zénith ya wera ya kala. Natala concert ya faire. Y a pas match. Y a pas match. So Nathalie Fali, Nathalie Kofi, non mona ke Fali Betty Kofi. Nani? Nakilelo la bandule. Kofi okota, Fali okota, mais on senti que Fali Betty professionnel. Les lois sont venus le roi de la forêt à libaya na mboko, je te dis. Quand on a eu biso à libaya na poto, à bêta concert. Débat passe à 2 heures du temps. En bus le meilleur de yé, chorégraphie na kati. Mais invité na so boza la baza na kati. Débat invité le boko mona invité les bakoko za na 2 heures du temps na yé en luka entrer
na sorti na ye etika lisolo ça c'est wera entrée na ye fe tika bato sorti na ye fe tika bato ezala entrée inaperçue te sorti bafan bakokoyebisa bato na bango vérité te omoni biso bawarrior tobandoka bacritique ya fali akanga photo na bango te fali atozolobela ye nga bato batretanga de bongo banga bazangisanga paradis fali atozolobela ye akipaka bato fali akabaka fali boye so nanga motema ya soso nde nasani atiki otiki bonheur bakritiki wana ekota mpe paputi ataleki bana jésus azalaki bokonzi ya likolo epesemeli bango baya mpo ani mpo baye epa na ye afungoli maboko baya ntango baye ndamoniki bana baza nanga nde biso sikoyo tosoi mpe boccasion okanga bafoto na papu mpo anini critique na vie mututu ayokaka mutu aka likolo ya mibeko nzambe azalaka te sikopani bango bandima critique te kala ezalaka fale okanga foto na individu te oke na répétition ovalide akanga photo nani akangaki photo bapesi bino bavisa boye poto na Air France bozozwa mpe l'art boza mpe papa abengai bino na Belgique tokende na te totikaki fleur apesi bino conseil ezalaka te eza ntango critique ye ataleki naza être humain bato baolinganga me nga na misala lokwaki nabeta bango kaka pourquoi embrasse biso mpo tolingi ye mais eza te ke bango so osali bango critique ekomi te boyokaka critique mpo baartiste nde bakendaka mosika so boyokaka critique te bokende mosika te bosu ata bosangani bamisie tu ya kongo nde bosala campagne ya déstabilisation bolonga fali te comment ça vous traitez bamisie ya congo basali mpo venjora babengaki bapesi évoque je pense ezali évoque ce qui évoque babengaki venjora bapesi évoque aboyi pa pepe venjora abona ye venjora aza akina aza vivant oyene mpe poto mikolo anga visa na ye 4 ans akena ngo venjora asali aller retour combien de fois ya lokuta bando koseka ngai moko nde naza bona kola so téléphone nanga omona moto akomela nga Edith Diora que le directeur marketing Edith Diora jana laxo ya quartier latin na WhatsApp kutu na bloka na nini na Facebook na bloka mais na tika message na ebongo na Facebook mais so na l'action wana ucho bloqué na so aye côté musu na bloqué aye côté musu TikTok TikTok na l'action Edith Diora voilà le message ngé za kibili fona luka on a Edith Diora mais vous allez passer à la télé on dit bino ba sain bolokila ba problème té so mta yo fingo na TV comme que mais il faut aussi savoir qu'il y a aussi des faux comptes faux compte ye penza abana ye pena ayaka abando na WhatsApp bloqué akeno na Facebook bloqué ye a Hollanda yo na babenga ngoni ye ona Diora combien de jours 3 jours passés oui siko ngai boye na ya poto pona fali dans la complexité na nini na kana numéro 1 si on veut te corrompre ici nous jamais de la vie picha oui bien na on a lobby a komelo po a corrompre po ça on me dit que basala ba jeneni ba ko memo likolo apo ba ko mochiro mandoki na si garçon mon azarale tambola vous en êtes prudente quand yemta sala neta livrer de connaît grâce timo na ni ba mission internet moto aza traître moto aza traître nga naka ba preuve tout po okima te preuve on bozwa kango wapi na okomeli nga na tikali nango il y a même pas une semaine Dieu me voit j'ai là il y a Marlène Kassang il y a même pas une semaine ba auto dans la ville na pépé na garçon mo na tambola ni so na zana ote moto tambola ni oyebi na tanga kombote aye mamba biseki solingo za Jaël foye ye bazana Jaël abenga iko yabi abimate ya pete Marlène Kassang ayebi si pépé balaki bango mise fa ba kezwa la ngam no ebisoti ye alobi ke Jaël obimate aoyate abimaka te yabite yo benga ye
ah, yo lingana te poso comme ça des arts et comme on dit comme na bimisi habite pépé c'est n'a même pas l'intention ça les mabi. Aya kaka et puis le bois ya bimisi na sima ko bongo te parce que c'est la télé. Après tu écoutes nepsi regarde, il y a ça mais attends ngate. Faut avoir prudence. Si ah oui ngai na ebike soki na zana tu penses là pour ça? Nazana yo. Balukako pourquoi tu parles toujours au nom de la personne qui Baluka batu. Omoni Sankara de Fouta. Zana solo omoni bato bomona loka ba mal nécessaire dans l'orchestre. Bango skonde ba leader baluka. Jusqu'à présent avec beaucoup de succès que l'artiste Michel Fally Ipupa a fait avec des éloges que ba pesa na quartier latin. Tu penses qu'aujourd'hui ou peut-être Doraye, Fally Ipupa, Anelka, DiCaprio, et Azu Banzembo en succès, featuring, Balat, Lelo. Yo, au moins, Moutou, Oyo a remplacé Sankara na maison mère. Sankara va s'emmener. Alarme, et puis Sankara Wewa. A tous un nani. O ferry, o longo Sankara Tikala. Bato baya ba beta pe ba son ya danger loka ba papa chéri ke a beti primis ya somo yindi Sankara so vient na kiti. Bana maison même ité me kiti. Alors ba te tindika lokito leki etikali bongo art de parler. So Sankara fandi batumite me kiti Sankara ye. Ba benga basake beleti. Taba orchestre ezarake tel asimbi charge ya oloba aloba bien tel bato wana ba traîne sika moni domaine nyoso. C'est très important. Muta consulter mutu a danger dans le domaine naïf. Dès que vous en avez orchestre, vous avez un grand chanteur, un grand danseur. Donc, si vous visez un grand chanteur, un grand danseur, pour vous aller dans le podium. Dès que vous avez un orchestre, vous avez drummer, un bassiste, soliste, accompagnateur, claviste, clavieriste. Parce qu'il y a un poste à battre tout. Quand on aussi sur 20 orchestres, première voix, ténoriste, deuxième, des loups, des clés, à 5-6, communicateur. Des barrogengan, bavana, BCDG. Depuis, ça rien à la télé, j'y vais même pas la poste avec la télé. Ah oui, à lobby. Même le président de la République, la poste à battre, c'est la bonne communication. Mon biso to amuki. Bango va se belé. Mais na muki na zona maman Chantal Bombolo, toi ce qu'on fort. Parce que sur ton lobby, ça pique. Bato yoka. Ma page na biso mona kaka o ba page na biso ba warrior toujours bunda na kaka. Pour ba page belé c'est l'achat biso. Quand ba page zo mona ba warrior o ba page zo ba tchaka papu o. Toza fort. Bande ko na biso wana. Parce que to CDT, to kende na papu, ti na suka parce que to lingé de vrai. To lingé de faute que pour na kaka il est fallu to lingé parce que to supporter semaine de souffrance. Des semaines de souffrance, des semaines de pleuréja kende balili. Hein? Au moins, au moins, au moins, ouais, le vani ka betrisi les alongwe. Il les alongwe. Peut-être que va bête que, à quel moment on continue, va bête que pour mettre. Hein? Il y a des secrets au bon le bâti. Mais pour supporter qu'on comprendre que nous sommes des warriors. Tracy a un dossier. Quand on a Tracy à longwe, aïe au bus va vérité. On va bus va vérité après. On a la presse. On bus va vérité après. Aïe pour tout na bon boss a trahi boss. Il va dire qu'il y a qui se retrouve dans poto. Tu as dit que visa là-bas. Il y a suffisant à compter au reste. Il y a celle qui test. Il y a un moni à s'afficher dans mon condité by écarté. Il y a bien que c'est bon. Au moni, il y a ça qui va tout au film dans biso. Vous supporter ko, vous supporter biso que dans une chose va venir si ma Fally. Insulter Jaël des saloté qui va payer son visa. Naso na yeko fan de l'eau, n'était sango na sepel pas mi ko na fan ici. Mais vous, on vous dit que ma fille est fouta. Nga pena na combat na ngaso na calcul, moi te sango na finge bêtise te. Nako oze nga na bêtise na changer l'eau stratégie na multiple ba stratégie on s'en te. Sango na ki na bêtise te, mais na fan ici na kiti kimia to pemi mikolo. Gotier sei. De la tio na simie ku tutate mutumu kolokolo. Mais abimi kizengi ye moko. C'est-à-dire que Gauthier c'est na ba argument sur la sur l'émission. C'est un père de famille. Moi, Gauthier abima bololé ngolo abima intelligente. Ouais, faut y bada papa abana. Gauthier abimi zoba na bémission. Azama yeliti. Tu vois tous ces gens là va maison. Avant envie d'avoir une opinion, chacun est libre de dire. Pour travailler avec Fally Ipupa, tu dois avoir
tu dois avoir la tête, même si tu es folle, mais tu dois avoir la tête parce qu'il y a des choses à maîtriser avant de parler. Tu dois maîtriser des choses avant de parler à la télé. Donc, tu dois être folle, mais assez à folle, tu dois être trop sage et puis intelligente. Ngai ba te belé balukena ke jeli wana faki alungwa jeli wana faki te jeli wana na batu mususu mwa peke ane pe wario mais ayeka na listu ke yo fo longwa pani na misala que je pèse en fait na ko loba te ke avana ya téléphone benga kingane ni nango fona loba ni na ya kana sali guerre na ngana ke o make papo so za niveau neti sango pour moi na mieux que le quoi melima e pio écarté ou non fanda. Pour moi, de fait, il y a Gauthier C, il a ses pelis. Et Raël sur mon 80 visa. Toujours de mensonges. Je confirme et j'affirme. Faire agir 80 visa. Toujours de mensonges. Tu combattre, tu combattre aussi bazui visa. Parce que on a tu combattre bateau aussi bazui visa. Yo le bien que bazui 80 visa. Ce qu'on a comme moi. Tu combattre bango Ernil parce que bazui qui déjà 80 visa. Ce qu'il fallait en ayena si mon 80 visa pour pas carte bango on a un passeport ou comment. Dis-moi, faut parler de choses au bout du moment besoin de maîtriser en côté. 80 visages, j'affirme et je confirme. Et après, non, main noire, c'est fallu, non. On doit être trop prudent parce que campagne Oyo, tu ne négliges pas comme sous-souté. 20 moro boye fandi, bas jour Oyo, et avant que déstabiliser Fali. Binemi balobana te mais bandimi ba sangana sans pardon pour que ba ça la uni contre Fali. Alors si tu es warrior ne fais pas la guerre avec n'importe qui. Premier régner. Biso tu auras toujours uni soki yo moko yena motema mabe olungwa okende. Ba te belé balobela ba artiste mususu ba kumisa pe Fali. Motema ya Fali nde betati. Kubuka na te Fala aigle. Papa sentara motema. Papa soit sentir yota sentir yote. Et belé on a la bakoma la rage a Fali pour basaka ba porte-parole ya Fali sans pour autant engager bango. Parce que ba loba trop, ba soit espace te. Na sima ya kara ba bongo na sikoyo, ba to akanda, ba sangana bango nyoso binemi. Ça dit fallait ça seul artiste ça kana force au sang ça binemi nyoso, ba koma ini contre yé. Entre-temps, que musique n'a pas c'est lui. Qu'on fait la stade de Martyr, c'est lui. Qu'on peut ça congolais lengue, on met la Côte d'Ivoire, c'est lui. Fallait pour payer pour bêta. Bah grand na épée bah qui va bêta qui après fallait pour papa bêtu. Oh bêta génération, où est-ce sangana kiti? To compare bango te pour te comparer bango na ba jeune te. Où est-ce ça la carrière nango et ça la maramlango ba sangana qui va bêtu. Ko ko jamais où est-ce to comparer na époque, il va falloir non. La jeunesse, il va falloir pour que Mouta la complexe wana. C'était fallu pour pas. Un stade de martyr. Parce que tu as parlé du peuple, tu as stade de martyr. Tes histoire, il y a parlé du peuple. Bah, là, on a matanga mo si je me rappelle bien. Il fallait que stade, au moins, il était bêta. Si vous fallait aller à poto, à fongoli poto, vous ne vous banga. Combien de fois faire un nila date na poto un concert? Pourquoi le bino, la presse, vous le bela angoté? Pourquoi le bela bola mon père fallait angoté? Il y a d'autres musiciens, héritier Watanabe, aya ko beta na poto. A beta te, ba combattant, ba tumba ba biloko ba sala tout ça. Mais audio e bimaka ya viewana, mon frère. Oh vraiment bête ya bête. Donc audio e bimaka ya mutu moko boy toujours. Ah ba fali main noire. Tout ça na véritable main noire. On ça derrière tout ça. Alors combattant les gens comprendre que 100% va combattre 80 pour 92% zaki va combattre. Nous toujours l'ingotia main noire à lycée artiste peut-être à soutenir un artiste même ba jeune talent ba ya kapana. Les gens moni va combattre ba ke concert. Il y a fait rigoler. La comprendre que combat ici la kala. Mais il y avait des gens au balinga qui n'étaient fali à bêta musique na poto. Là, on propose, Dieu dispose, il fallait ça moi en Zambie. La campagne, nous sommes là. Mon côté, j'ai même ma mère coupée. La journaliste est fallu. Quand elle a attendu les canis, il y a fallu pour pas ça. Tout solo là, on a pas privé. Tout c'est caca. Le babo qui nous tombe,
kala mingi te ba vidéo ba audio zo bima audio ngo ba abi zo bima kala mingi te ba za ba audio te bima te d'ailleurs dans la vie mutu akozala na 100% ya malamu te so oloki mutu aza 100% malamu seke kende ovanda na cimetière vana na bawei nde toza boye pisha nakoza na badefo na baqualité yo mpo oza badefo mpe tozwaka ntan ya kose supportane c'est pas ni keno bango bafali balingaka fali à 100% ya baqualité ya fali te balingaka fali na biso baoyo ya fali na madame ya fali na bana ya fali na bafani ya fali tolingaka fali na baqualité na badefo parce que toza bato oza kokoka toza baimparfait na bateke tolinga fali kaka malamu te fali aza nzambe te aza na mabe aza mpe na malamu soko tolingaki na mabe na malamu parce que malamu ya fali eleki mabe na balance eza lokola baartiste mosusu te ke mabe eleki malamu na balance te ya fali siko malamu eleki mabe na balance mais aujourd'hui Vincent Chilouze asali émission pour interpeller aux gens qui campagne moko pourquoi c'est ma batika campagne moko mais il faut te zapper tout l'amour qui est veillé campagne tant que on a ce que m'envoyer les casques tu comprends que oui campagne penamo main noire on va le brander main noire et côté pena mais main noire wana nyo c'est ça nango vent et les gars nango pour biso tu as quand back chose to beta lion l'autre beta le soleil 3 disques dans la page na Facebook. C'est tout le jour na posta na actualité fali et ça là ba j'aime et ça là ba view et ça là ba commentaire donc je ne peux pas parler mais juste que poster papou actualité page na et ça active et puis pour comprendre que ça suivi non mona non ba commentaire non ba j'aime non ba motivation ba warrior na comprendre que information na ko lobaté mais mutayoki mutatangi donc na koko sala délire nanga mais na pesi pe information fali batika kosa ke bo pesa info fali tete yo so fingi ose la biso to ke pesa information pour to tika yo régner liko na biso non quand tu insultes on va t'insulter mais balo ba bino bo ça au donc au sommité en fait vous allez colo tout le monde pourquoi pas vous bo sala comparaison na bino na artiste urbain te bo ça ne ba comparaison na bino na maître Gims te bozonga ka na bango poni bokenda na ba date te bino ba kolo as-tu déjà vu Fally pour passer buzz na artiste mon congolais non même Gims a provoqué Fally toi et moi même Gims il comme un moment a comme une soif à polémique il est revenu au pays et puis il a provoqué Fally à salut buzz. Même moi, je savais que Charlie Prince a été warrior depuis. Charlie Prince? Oui. Parce que R de Bordeaux, il t'a dit ça? R de Bordeaux, il a provoqué Fally Poupa. Parce que c'est qu'il a posté un message, moi, oublié les calambours à la bango. Il est trop fort. Que Michel Banda Boyo Beta va passer un bon ébélé par rapport à Bango à Colomboka. Et précisément Fally a commis le coin numéro 1 à Bango Kuna. Et a comme déclaré par droit à Bango, il était obligé de toucher le sommet toujours Fally Poupa. Elle a touché sommet. Dès sali que bacha message négatif sur tout comme kofinga et les commentaires. Vous allez bon yo touché Fally ça me tambour la bino. Moi je lis des commentaires de Charlie Prince. Et plus de dizaines je sais pas. Charlie Prince défendre Fally à comment bien. Vous allez camboya drapeau ya mboka. Le niveau de défense wana na ba. Moi, na sœur dans l'Afrique du Sud, Aristote Teka. Warrior, a kanganga ba capture babzinga. Oh, Charlie Prince finga biso. C'est papa tika. N'appelle ça comme dans mon occasion surprise. To bo malaka to ke no kuna, to ke cha ba commentaire. Na comprend que Charlie Prince warrior. Ya tongo. Tu es très warrior. Ah ça warrior. Ah. Alors ben moi que bolamu ya Fally. Il fait mieux aussi son travail, ça la montagne bien. Moi Charlie Prince azo linga abimisa oyo asala Fally ya mabe en fait. Alors ben yango ke bolamu ya Fally ezalaki belé mais to bande ko zipa yango poto lo bakaka mabe. So mona nzambe ndenge asalaka. Ka place ba humilier ka place nzamba ko ako élever. C'est-à-dire que élévation no ya ka place ba diminuer. Biso to tikala pe na bakinti. Mais to ya voyage en d'autres tant au commis. Et puis quand les autres attendent, il y a des gens qui me critiquent. Avec ma obligation, avec ma condition. Attends, ma condition, tes obligations, tu es libre comme l'air. Mon pépé, on s'en a été.
Tu as atteint la condition moko to lamki chez bino batino $100 à transport bati aux car comme ceux qui ont un moteur aux car comme na aéroport ba faut le beau passe parce que tout au matin avion Air France au comme poto et to sono beto na poto na seulement mo fali aux visa comme poto aux calme nga batu tout o ba commenta mamlanga mutabi vie privée na nga azati. Il y a des gens qui imaginent que histoire na yo mais asana histoire na yo fixée. Ayebite précisément tu restes où non yo aux en Belgique exact aux en France exact parce que à comment on a Belgique à mon sur la France on y baté au fanda wapi. Mutayebi place au sala ma solo té. Mutayebi vie na yo té. Oh, non, l'action peut-être, l'action du banda nanga, non, l'action kati nangati. Au moins, la voiture est au fingo, on a pour ça, on ça là. En fait, on loba pour avoir matière, il y a vu nous. Donc, comment est-ce qu'on m'a yé les macas, ils donnent son nom à bonne musique, on tout le bord du nom, bête le vie privé nangati parce que mon thème m'a belle qui. Soit bilo ko va falloir ba aussi bien. Mouton ko c'est les cambo. Ala la lam kamou bien mensonge mon boy. Ah, être humain. Qui est derrière toi? Tinda Kajael. Personne. Aujourd'hui, si on dit que Nana Bodouga là, c'est Nana Bodouga, c'est une femme mariée. C'est une femme mariée. Azamutu, ana ba sentiment, ba sensation nyoso mutazarango. Donc, soka lininga mingi. Aibi pourquoi lininga mingi? Tant sous ba qualité nanga l'équipe ba défaut nanga nebele a sepele a lingajael mingi. Est-ce que il faut empêcher yé Paul ba linga moi nanga mingi? Non, il faut empêcher te alinginga c'est naturel. Pourquoi il fait ça la jalousie? Très bien na mokili, il faut que tobe banana bato pour le but sangani pardon. Ou bien tu es obligé de toujours se caler le lobby il faut toujours obligé ko bebana. Pourquoi tu se caler le makasi mais au calculer nga lobby ndenge o finga la télé. Ndenge lobby eroyinda ndenge fona na ba prise na ye ndenge fona kosele makamu ndenge fona baby sur les places azali pourquoi motema ya muto ko matina niveau wana ngana Bodouga c'est une femme mariée alingaka jael alingaka ye parce que na mona sœur mo boye afungwelanga motema na ye no bela fali poupa asepe nanga obaka bien dis bêtises elle me conseille alors mon bébé chaud na lingo boete chaud na siliki na pesa ko ba bêtises le bisusu la siliki mana ekota malembe kuna pe ba parents na mona nanga place atinda ngai te ke bimana 5 4 6 personnes na mona ke ana libala na ye chacun de nous ana passé na ye etanga zu libala na ye akangi libala na ye azo batele yango na mona ne bazala na dialogue na foyer na ye na moni kimi ezali baza bato baza bien parfait mais bazala te ko surmonter makambo na bango baza toujours l'ambiance moko boye. Ces exemples bien azala jamais derrière qui que ce soit azala rendre une mère pour nous. Vous comprenez ba Luka tous la rejeter pour voir le baquet bon on a bino kuna ezala bongo ce que bazwa ngote. C'est ça moninga na esprit moko nakana esprit moko que pourquoi ebisanga place aneza mabe sono na moni mabe wana te no we wana yote na yebaka ko batela place moninga lekwa aolia kwanga après na batela place na olia kwanga naza être humain naza ba qualité musu pe na ko koja nabi ki nzamba saka la en colère ça se rappelle tant rozala monde ti héritier watanabi na kenani mama musique mais avant là que mama musique na yebisi watu kabela ngayo sala bo mais OK mabe na polémique na fali ngapena za lama na olinga bongo te na yebi keton na ye na niati na onyata na pesu conseil tu ko sabo pour sala biso bobe non c'est pas bien tu ko sabo mais na ko ya ko kosele makambuté même na miso nzambe na ozapini na waya ko finga été en dehors ya musique na mo fingi makambu ya vie privée na ye to ça n'a pas à réparer théâtre un jour ya bonjour héritier Watanabe toto atembe ayebisi biso déjà obeta concert na ye na mois septembre tous et la date nous la presse on est là pour soutenir tous les artistes musiciens et puis force à l'artiste et musicien
Fali Poupa o acheté déjà date le 6 na Lyon et puis le 13 na Bordeaux. Ba mourir à la bonne musique, ba balinga musique qui boson baba chicken na bino bo assister biso presse to zalande to zaki na événement. Il y a Ferrego la net aux na événement. Il y a Félix Oazoué quoi. Oh, ils ont déjà le 1er juin. Okay. Monstre d'amour au Robeta, Adidas Arena et puis Patrick Beckham bana en Suisse. Nous avons signalé bino Patrick Beckham. Lay donc à la bongo déjà dans la suite. Dans Suisse déjà lobby déjà tout les lots déjà parce que là tout ça émission déjà ça fait au moins 4 heures tout ça l'émission billetterie est ouvert et puis à quoi annoncer bino salle ou à beta na Suisse na mboka ba Jade la Perle na mboka ba Vulukamba l'essentiel rozala on a bana Suisse nyonso babi franc Suisse mbongo a kilo bola kisambongo na bino ne musique rozala bongo na Suisse wana tokoya bongo na Lady Maître Patrick Beckham un musicien o aye pe na kilelo aye na savoir faire na ye o aye na banzembo ba challenge o aye mbaki ba mama o na banzembo belé aye mbi ba WhatsApp donc tokoya na Suisse toko accompagner donc musique ezongi na poto nde lelo to moni pe bandeko na biso ba comédien na grâce ya Magem Congo o ezabongo ya Suleka ou kande bo mona na assister ba événement biso to ya on a poto ça la promotion merci beaucoup na yo Suleka uka ndenge osali ke ba artiste ba bête et puis ba artiste ba sali déjà sold out na bango lelo déjà le 30 au baton ici ba robeta pe bongo to ba prester bon ça l'événement na bango déjà mardi et mercredi ils ont déjà le 1er mai fait du travail donc mercredi ils ont déjà fait du travail mardi ils ont le 30 et puis bah voilà la veille wana donc ceux qui battent ba somba checker ba somba plus pour le 1er parce que le 30 déjà est sili. Merci beaucoup. Merci na bato soutenir biso Diezo la London City, Chikito Papa Paradis, Lionel Lapoule Gabosete, Christian Manzala, Bambote na yo, merci pour notre service nous sur ça la biso. Tout ça toujours ensemble na bino Jiamboda, Bambote na yo, c'est-à-dire Neuf, Maître Lupeta, Maître Alfred Koupessa, papa 10 ans. Donc, il y a assisté on a dossier, na yo, démarche d'asile, dossier à mariage, Makambutu. N'hésitez pas à contacter Maître Alfred Koupessa. So, dans le numéro de Ngan, papa 10 ans, ou à la Makamounios. Donc, la régulation familiale, au mariage, au concubinage, tout, il est là. Bambo Tebele, na yo, les sous trésor qui depuis la Belgique, Joël Salambi, Odilo Mampouya, boutique, exemple à suivre, Olga Kabelo, ya Kitoko. Nakata Belgique là Olga Kabelo na musika bambote Olga Mawete Kabelo bambote belé na yo donc tous ensemble Bernadette Matengo non pas parce qu'elle est belle même s'il n'y a pas d'électricité elle peut aussi éclairer bienvenue Yanga Motomoko bien bambote na yo je répète encore Chikito Papa Paradis restaurant Kitoko Kolia Kitoko chez Chikito Papa Paradis donc to lié to meli to sepe la gina fait tango donc on a pe nos la paradis aux anges au l'anniversaire aux alikolo aux la boue au lingoli mbisi ya bien au lingoli ntaba ya bien ngulu oui les mbaba tumba kitoko na makala chez Chikito Papa Paradis na comme la ville de bomo na publicité zolé kawana Chikito Papa Paradis merci pour tout aux anayo vraiment Diezo la London City agence assure des fret au tindi lelo lobby komi 33 rue Marcadet Château Rouge, Venabisson Boutalombi, tous ensemble Dadi Mavungule, Guy Basket, Fire Basket, Famille Basket, Mobimba, tous ensemble Nabino, Debrino original, Venabisson Yamoukolo, Bambo Tebele na yo, vraiment, Jaël Chaud na habité, Fali pour Padobe, t'as déjà des dates na ye, Otozo Kende déjà. Vers Bordeaux, tu peux aller là parce que c'est pas facile là. À Bordeaux, oui, on est fait déplacer à Paris. C'est un cas difficile en fait. C'est qui médecin à l'ingaz l'espère na bateau va comme peine au kufa. Voilà défi à relever. Donc bon déjà Bordeaux est un terrain où il y a quoi, il y a boring, mais il fallait pour pas. Bon et puis que concernant ce il fallait pour me à salate qui habite en pour comme déjà au niveau du stade à sauter ne va salle mais c'est rien vu recette au sala des salles qui basinga fali pour pas habiter la bango de salwana pour que ça la sous promotion ya basal la bango ba tout sous batino kate makasi donc salwana ya Bordeaux
La salle Bato bazeli bino Lion. na flamme bozwa trophée borafle yango te. Tu as 3 Bokati nominations ya makasi. Ezaka te que flamme nyonso il faut fallait azwa. Fallait azwa ba trophée ebele so tali vitrine na ye na ba trophée o azana ngo monsieur moti congolais comme na niveau wana. Fallait azwa ba disque d'or, ba disque sport, azwa ba disque belé na Congo. O monsieur moko tazana ngo ngo. bato baloba lelo innocence azalaki wana sa makelele. Innocent azalaki invité lokola rebonenga azalaki invité. Donc Innocent azalaki invité Fally Ipupa yango moni na page o ba poster o moni Fally Ipupa ndenge azwi disque d'or sport o eza certifié na SNEP o mona ke ba Ayana Kamura bazwa yango ba artiste ebele bazwa yango ba Nino ba posta bango ndenge pe ba poster Fally Ipupa. C'est-à-dire que sur la page il y a flamme au monde que Fally Ipupa va poster qui est parmi bateau yo ba yebeke ba oya ba invité d'honneur mais ba inonce bi ba somba ki na bango invitation pour ba ya kotala tout comme toi si tu peux acheter tout le monde peut acheter et ça ndenge moté botika ko rabaisser Fally na ba niveau mo boisé trop na si moni on n'a pas rabaissé tout le monde a vu que l'artiste musicien Fally Ipupa o azaki bongo nominé parmi bateau yo ba beta ki meilleur concert il y a un on a innocent likolo a qui remettre muto ata médaille ata bic té mais muto za sa commentaire tant Fally amati asaki ba commentaire que azaki même émotionné yo ko Fally Ipupa le roi de rumba je comprends donc tant que to beta balé so tali journaliste o ba no sala ba ben on commentaire et ba beta balé na ba joueur na ba riche entre bango ba riche Bengaye, l'ambassadeur de l'UNICEF. Donc, il fallait comme le roi de rumba, de battant qui na flamme. Il fallait la camarade de monsieur mon congolais. Parce qu'il fallait zanabi qui peut sa passer, peut sa keto. Ba adversaire balalité. To bang la fallait kana lisasi pour amutu. Nenge ba eke, nenge ba grand artiste ba bumba ba banan ya Amérique onani. Ba Tupac ba tebele ba so ba bal baza batu baza la victime quand ba succès na bango ba conflit mike tie même bango type là tu dis Fally Ipupa est victime de son succès ça si mais lelo en o ekomi na Congo na makambo Fally Ipupa kotala un gaulois qui passe à la télé ko ba ke to continue ba terroriste ba bomayo so ba rato na masasi to ebiso ke ata na podium boya na mbeli to préparer ngo bien mais c'est plus grave so totali loba wana balobongo je pas garçon mo boya Londres aloba makambo Fally fois kufa deuxième fois isa garçon agolwa lobi suna na TikTok o yinda ki pour que ba débat trop loin té tant ba comité na niveau wana donc ça montre que so mutana na arme a hôtel venir place muto azali toto andimi bobo mala bino mais ay diminuer muto mobo donc biso tozana toza batamasumu Fally za mutamasumu aza nzambete ana angelu te aza na royaume nzambe non to prier peu pour na ye nzamba bateli nzamba protéger parce que aza seul moyen oyo azo produire pe batu baza moi 1 franc moi 10 francs donc aza lokola taza pato ya business na ye en fait même bateau baza na se bazo za moi ba miette na bango donc pour nous c'est un boss to prier peu pour na ye nzamba bateli nzamba protéger la campagne news mais tous les artistes au bozo sangana wana pour nous ça la complot contre l'artiste Fally Ipupa vraiment c'est regrettable parce que si aujourd'hui Fally ne plus boye ba que musique na biso ekita down parce que c'est lui mutamimi drapeau ya mboka musika c'est lui mutazo qui représenter biso partout tant bazo beta bal ba benga l'artiste congolais Fally Ipupa ba ki l'artiste ivoirien té le roi de rumba congolais ba le roi de rumba ivoirien té ça veut dire que on doit protéger Fally, mais on doit faire très attention. Il faut tout ça la ngele parce que tout le monde a trop, tout comme au bang. Pour la première fois, Congolais comme on a succès au Fally Azui depuis le Congo. Pourquoi mettre Congo. Pour la première fois? Pour la première fois depuis le Banda Congo, Congolais comme on a succès au Fally Azanango. Non, Congolais monté à l'écart Barwana au Fally Aleki. Tout ce qui assemble, non, Congolais monté à l'équipe Barwana. Alors, le quoi ça pour la première fois? Et boti ba jaloux bato ba kanisa ke to suka wana bato suba ya baleki do monique to motami mais Fally aza
aza lignée mosusu ya musique na biso ya Congo, azali tokos musique. On ne peut pas nier le savoir-faire de Fally Ipupa. On ne peut pas nier ce que l'artiste musicien est en train de faire. Mais il faut aussi savoir qu'il y a une autre génération, peut-être, où ils ont yappé, où ils allaient, ils appellent la bande de coopé, bazo sala, misala na bango, pour bakin. Mais tant que tout le monde, il y a des plutôt à léser, bande de coto, tout déranger. Non, bande de coopé, na ba OP bazali OP ba osala en tout cas to be bazate qui pour ba la ndaka ofaya zo sala mais na loba ke na ligne c'est pas tout le monde est obligé à rendre Fally so lingo tika na antiquité so lingo progresser progresse lelo ba musicien ya chez Djonga différence c'est ça ko beta même pas LC en côté né de domona ba Patrick Bekam ba yo beta pe na Suisse a signé seulement à 500 places. Elle vient d'habituer à chez Djonga, à ta côté à signer place à 500 places. C'est-à-dire que faut te respecter à escalier à moko place Azali. Donc place fallait Azali, à peine escalier à la minute à sommet na bango sans polémique. À sommet parce que ba grand rombiste, ba grand banane, bazui album, bazui disque d'or disque exporté ya snap basi yangote na barumba tout ya kitoko ba yemba wala na barumba tout ba lobela biso na ça dit bazui alors ba améliorer donc fallait le barake trois chemins avec na français na kati nzembo ba boya aye na anglais na kati nzembo ba boya le ba yemba ba cry le ba yemba ba français le ba comme il faut to améliorer to kota français mais bon reconnaître quand même le monsieur o azo fungola nzelango pour bokota na ligne wana le rap et bétami la musique à Congo malheureusement ils ont encore reconnu que botti comme temo mabe formule 7 épée sur résultat mais surtout tout temps album sous soir au moins la polémique ata résultat big award 18 ata moi na mboka gomme 18 c'est quoi tout ça débat beta tu vois t'as bien autobim album na chemin de la gloire faire rigoler autobim album na donc si on a obété ma sola Fally Ipupa nga na yebike formule 7 depuis to bimisa to baraza na mbandate et lelo et l'activité vraiment que ezaki moi sur azanga mbanda formule 7 ami d'achat donc formule 7 pena basio banana ketchup ba mama ami d'achat banana boduga formule 7 Annie Kelokyo la top modèle ya Edobi les billionnaires de London formule c'est moi ça zanga mbanda à la fin de preuve nae ba la tisi alliance ba tiena palais mbali na buki maseki jazu ba disque d'or sikoye bisanga na otanga nani po na moni nini il faut na mona tant tu as reçu na télé faut te kana ba débat mo boui o eza normal mais tous les warriors il faut quitter un peu bisoto to quitter batatina te tout soit na batatina mwende ndenge sangwa fandi nde to vanta marka uz ndenge to ndenge to vandi sarawana na ba vanta marka ndenge muni ndenge ngai na beli sara na zubo yolo concept jomo mayele makasi na komisi zoba na tangisi yenga na tableau ati na Jaël Fally na de aomo tep na ba crochet pena ko ba akela ba crochet ko tout asali ba entre parenthèses ça dit que na dokisi jomo bwe yolo concept tala siko passe biso to komara donc jomo ngolo mayele na komisi zoba yo lobelanga gouvernement quelqu'un makambo yiba mbona Congo oza suite nango ba guerre za goma depuis banda yo za suite nango papa ko zane makambo na biso na avant et breba dossier na Congo na kote silate yo font la mbanga lobete le solo ngai lelo makambo minene beta Francis Kalombo solution notre vie asale Michel Bike bato bayiba ba millions bakota prison te mais mota embika na kati rouge prison d'ailleurs au fond mbango ba bozo no bato ba millions ba bilika na ba TV pour no guerre goma et si la po au fond mbango kana biso za victime ko ngo peti to ba victime ko ngo pe donc ezamba suka donc wario quitter no moi bata tina te ya ba TikTok wana na so bo pesi bo ka makambu te bo commenter bango te bo tali bango te bo wana kamoka pesi bazo finga yo oke ko s'abonner bloquer mutu po mona ete oyoka ete otala ete o bloquer no page yango o bloquer no makambo o lo
soit na moto azomi mona ke ye moto mayele bimisa zoba ki soit na zoba yondo komi le plus zoba parce que soit na zoba basona na zoba te basona na moto azomi mona mayele tango soit no bimisa zoba nde yo bimi gagnant mais soki yo bimi ozo soit na zoba ozo kitcha paputi donc quitter pena bateau balukaka succès bateau bazoluka succès da komba fali quitter ye beta e kara ça loko yo qui était ça ne un mois te obaye si je mususu ya donc bolandela bango do ngaboka larme na landeli mutute ngamoni ki oh madembe la prise kara kutu kono yo côté nake sango ta sango fandi nie beti na faina. Quand tu fais du bien, tu passes à la télé pour insulter des gens, pour dire n'importe quoi, pour nous dénigrer, pour nous dénigrer la zone c'est ka ascenseur. Bah la zone c'est ka ascenseur. Oui, ça qui m'a bien. La zone c'est ka ascenseur. Biso to fanda bo ngai na yebiti ki nga fana bima Congo. Prince Bakali aloba ke soki nga na leki na aéroport wana ya longo la famille midi. Era. Aloba bo yanje la Grèce, bo beta gazon. Mutu mako tika na aéroport na mela champagne. Nana talati. Quand ça va Nana yo kate Prince Bakali soki jela leki na aéroport na longo na koluba la famille midi. Ba era abeta bagazo kwa so na kana ba basi. Batutu baloba bana era so tango boyaka kotia biso mal à l'aise wana po biso tozoya bato baselanga bemission akokota chatoko jite akosala boye te mais na ka ya bamuziki ndingu basa welcome mutu ayo olobela makambo ya kindingu te ke kindingu oza impoli poko ozofinga fali boye poko mwana na landri ya kofi poko ozoloba fali ozofinga mwasi ya fali ya ndako ngasi nafinga mwasi ya nani ya ndako chose ex mbanda na ngate nani siko yebisanga yo bino osala bon so na kaya fali jali wala ko sala boite donc sango teke minoko nyonso efinga ben sanité na Kishasa wana tala je so finga ben sanité baloba makamba salité wana basa bona gaz na lupemba te yango pisha na fifo za kana pifo ebi pifo babe yango eloko nzoto tout le monde peut parler yo ça oyeka oseki kaka bon postons partout. Tout le monde peut parler, insulter, lobby, dénigrer. So yo bimika, ochata kanda. Faut pesa mutu quand le bata via bewana ya TikTok. Il faut yeba ko énerver nemi na. C'est que tu m'énerves. Ennemi ko moko bongo. O lobby na okikanda, o moninga okakando jo dévorer bongo. Donc pesa ennemi kanda ko pesa nde occasion ko pesa zoba occasion te pesa moto azo prétendre être le plus intelligent donc bo quitter no bazoba wana tout boya tout ça combat de to mesana part de papou to petit masasi biso tout rose ndenge morte oui j'accepte ba mombaya baza ba les sages mutu boyazali mais ngape na yaka ndenge nga attaquer so na sisi ko attaquer la pesi be formation papu mutaya ko sorte ke il peut passer information falite wa ko finga c'est du mensonge pur mensonge donc bobe maman na ba vente ke bokei bozungi non on est là on doit être réunis pour papu donc on peut pas négliger des choses à chaque fois on vous dit que non danger ça côté kuna biso to danger non tout danger za pena photo mona ke danger zali pour le loso to moni campagne de déstabilisation ndenge yé mu pepo tout ndenge ye fandi wana to mona ke non ba main noire et na sima ya makambo tout et quand il fallait aller mona nzambe nous on reste calme bouche bée on regarde mais er to ya ka pe réplique bo supporter biso parce que biso to touchera toujours bato batindaka biso to touchera bana misala ndeti ngana mona musala na ko toucher sur mona musala tenga faut la toucher pas trop pour soit makasi ouais. Moi, je touche de boss. Moi, je touche pas les caracoches. Non, moi, là-bas, au sommet. Je peux pas me rabaisser aujourd'hui, de descendre si bas. Peut-être non. Moi, j'ai envie de voler. Moi, je vais monter là-bas. Donc, il faut que ben oui. Ben voilà. Merci à tout le monde. Elle s'appelle Jaël Show. Merci à toi, voilà. Merci à Bato Batali sur les lots, vraiment. Bato Alandi Bisso, Jaël Show. On a essayé un peu de discuter, de parler. Et puis, Bisso, l'émission Bisso, tout le monde, toujours Koutia, invité la Bisso à l'aise. Donc voilà. Bon s'abonner massivement, bon partager.
Je sais pas, Jaël, Tokomi Nabiso, vraiment la souka. Je dis Voilà. un grand merci à tout le monde. Pourquoi pas il y a Willy Mouchen, le code mondial Papa Les Social. seuls et l'unique, les véritables codes. Les véritables Bambo codes. Tenayo, vraiment. Pourquoi Donc, pas depuis la Brazzaville, Bambo Tenayo. Le vénérable grand maître Ange Céleste choisi ma tata. Choisis ma tata. Et moi, Miradjabou, le patron lui-même. Oh, moi, le boss. Moi, Miradjabou, depuis l'éveil de Joe Mandi qui m'a pata. Je te salue depuis Lumbachir. Le commandant Joe Lukoki depuis l'Afrique du Sud. Pamela dit tout à l'heure, et après c'est le matador Lukoki et le boss Promédi Lukoki, je t'aime beaucoup. Donc Aristote, Kelvin, Yala Lukoki, tout va linganga. Déborah Iyet, HD traiteur. Déborah Iyet. Déborah Iyet, HD traiteur. Donc, ça fait Nayo. Donc, service traiteur, moi, il y a bien. Ou qui est en Instagram, au BT HDB traiteur. Déborah Iyet. Donc, il est vraiment fait na au monde banzou moi tika babilonga basi moi kitoko ça la pe bio fait moi we bat ba servir yo basi moi kitoko makamnyoto kitoko et lubwa kitoko nyoso kitoko. Ouais, Tony Bino Mingi, en tout cas, bye bye, à la prochaine. Likez, partagez, vraiment, je sais pas, Audio Mampouya, l'italien noir, Bambo Tebele Nayo, Moussika, tous ensemble, félicitations à toi, Trésor qui fait Teleka Kikitoko, Remariage, Yamboda, fait Kitoko, Yakali Prédoute, Ladi Esobé, le roi du rire, phénomène, Bambo Tebele Nayo, Mike la Duchesse, Outi Belgique, Aya, Lobby, Lilo déjà, a doit assister à un événement, donc, Chiquito Papa Paradis, Chiquito Papa Paradis, Charlie Nongi de loin, je la dis, ça fan, non, Jaël. Ça te voit, hein? L'émission, la différence, on va dit ma vungule, les apateros, fiston coloqué, Bambo Tebele Nayo, par Zouzou sous les Kaouka. Merci vraiment, Nagno Souzou Sala, pour nos artistes et comédiens. Donc, na combo na bango, na commissaire sous ba merci na bango. Donc, Bissopé Presse, tous on a toujours accompagné événement, nous sommes balé, batunyo so ba olinga bata la promotion ba artiste au ba obet, Bissopé Presse, tous on a toujours accompagné. Patrick Beckham, Azobeta bon on a Suisse déjà Lelo affiche zo bima. Donc, si je ne me trompe pas, sur le 28 ou le 29 juin, Nakata Suisse, Tokoya Bongo, pour soutenir l'artiste et musicien Patrick Beckham, Lady Met, Oazobeta, et puis l'artiste Belé, héritier Watana Betozo, Zila Ferrego, la Perzoya Bongo, la Suisse, Kobeta. Donc, voilà, que vive la musique congolaise, que vive la musique africaine, force Nabino, artiste, musique Yango Zongbo, là, sa force Nabino, Félix Oazé, quoi, monstre d'amour, Mokwa Bongo, Azobeta déjà le 1er juin. L'artiste et musicien Fali Poupa, Azobeta, des dates naïe déjà, le 6 et le 13, le 6 na Lyon. Bana Lyon, communauté congolaise, communauté africaine, achetez déjà vos tickets. Boya Kopé sa force, l'artiste Nabino, et puis le 13 à Ozabon, à Bordeaux. En tout cas, Bana Lyon, voilà. Il y a Lyon, tout à les 6 na Lyon, Arine et Papou. Et puis le 13 na Bordeaux, biso surtout on a grande sœur Anisette Manoka, Clarisse Kou, Clarankou. Donc tout on a biso nyonso et ça biso. Et puis les nouveaux maîtres, les jeunes maîtres, donc Baptiste, joyeux anniversaire. N'appelle vraiment joyeux anniversaire Nayo. Et puis il y a Guillaume, mon contact Grenoble, Gracien Omana, Bambote Nayo, vraiment, Mbunzale Lasco, Bambote Nayo, Namosiko Zotala Biso, tous ensemble, ça est fini pour aujourd'hui. Tokutani Bongo, na prochain numéro. Je vous dis bye bye, à la prochaine. Bye bye. London